yo tongo bimé na ndako na bino oyaki kotala héritier oyaki kotala Fally to kotala Mpiaka. Donc pour na congolais soki osali plainte na concert soko beti place moko batu ba quotité soko beti place moko batu ba répondre té donc c'est que yo osali buzoba au perdre pour bazo comparer Mpiaka ya héritier Watanabe na Mpiaka ya Fally Ipupa. Mais na masola balabala na lobaki yango pile le top déj. Zara na David Mbero sala bien. Koko Malega prêtre. Concert héritier na stade. Maman na son. Lumière qui toko. Tala ba misende ba télémaki. Baspa na nyoso bomona ngote. Botika la na Mpiaka. Ba warion botika la na Mpiaka. Tala lelo. Bino mongo na kata shikokero. Nzadi le teta. Na masola balabala. Héritier Watanabe mokonzi ya Angola, héritier Watanabe mokonzi ya Luanda pona nini? Pour Fally asali Mpiaka. Na sens te? Héritier Watanabe na beti shikokero ta? Logique wana pembe na masoa bala. To sola na bino. Héritier na beta stade moko te na kata Luanda. Mpiaka ya héritier ya martyr, na Mpiaka ya Fally Ipupa. Na shikokoro ekokanite. Mais faut te comparer ngo. Il faut te comparer ngo pour anine. Pour bino moko bo bandaka makamba ba comparaison. Ba warion bozo seka héritier Watanabe pasali Mpiaka. Est-ce que concert ezaka respect moko Mpiaka? Na minute na Congo komi soko zo beta concert so sali Mpiaka donc c'est que ba spegnon so ana ba to ba otala ngo sulté. Na masola balabala. O bazalaki na concert ya Fally Ipupa. Na shikokero. Tout na bango. Est-ce que Fally ayemaki mabe? Ba oloba te. Tout la ba image tout mona ndenge basi bazo yemba banzemba Fally Ipupa. Na tuni batu balobi oh te Fally Ipupa tonga koti na banzembo na français wana mais concert ezaki au top. Yango bola héritier Watanabe Mpiaka te po makambo azo sala. Eza batu nuna basali yango te. To so la héritier Watanabe abeta concert ya $100 VIP na clan Tsuku. Les seuls musiciens congolais beta concert billet ya VIP $100 na Angola na clan Tsuku. Ezaka héritier Watanabe Fally no abeta ngote. Pourquoi tu rotala baspe wana te? Pourquoi tu rotala baspe wana te place au Fally abanda ko yemba. Tozo mona ngote to mona place Mpiaka. Pour les héritiers, bolongo la image nyonso na ndenge héritier bimaka kitoko na ndenge alataka kitoko na ndenge ba misine bazalaka na podium. Bo mona ngote bo mona ka Mpiaka. Et siko ya Fally. To sa nini? Faut mona peka Mpiaka. Tozo confondre Mpiaka na musicien pour ani. To yaka kotala musicien ba congolais batabalabala. To yaka kotala musicien. Mpiaka ou pas total non musicien, total non musicien déjà ça prester, total non musicien déjà l'accepter spectacle. Est-ce que na concert héritier, spectacle les a quitté? Na concert ya Fally Ipupa, spectacle les a quitté. Fally yemi mabe, héritier na stade de martyr yemba mabe. Na batu batonda te mungonga Fally ekangama te. Batu batonda te mungonga héritier zalaka propre. Batu batonda te faire gola akoyemba kaka. Pourquoi tu obebisa du solo? Pourquoi tu solo la musique mabe, hein? Et ça na ba musicien congolais ba beta ba stade na Angola. Ba msu ba beta ba stade te. E da masola balabala to ba pembe bana Luanda ba contenu ngate. Sinon automatique. Ba wario ba salaki Mpiaka. Eza vrai, héritier salaki Mpiaka. Na martyr, eza vrai, batu bakota kite, mais to banda kotala baspe mususu. Abali, oui, Abali. Bolina lo bate poani na masola balabala, na lobi Abali. Na Bali. Oui, Abali, na masola balabala na lobi Abali. Mokonza Kasenda. Bodogi Matadi. Benedict Zulu. Libala, Maboko.
Bonne année, bonne année, bonne année na masola balabala, bonne année na batutu balingaka David Wembe de retour na kati ya Luanda. Na sa de na mboka, batu lobaki trop, Alvej da Pulga, o publier nga trop, dynastie bolobi trop, David Wembe lupango to teka mate zonga, lupango pete kamite na zongi. Merci na batutu. Moi, ba message pour David Wembe, moi ba père David Wembe, salabwe. Et salinga pena ba vrai na yebi ke toza ensemble na bino. Naza pena na kata mboka. Naza na kata mboka David Wembe na tambola ki masola balabala. To tamboli po. Makambo bele le gars na sima na ngai. Menzamba sungi na zuma grâce ya kozwa mo information rapide pour eza masola balabala. Pile le top déj. Eza masola balabala to zuzu ben photo tambolaki to tamboli to tuni bato qu'est-ce qui s'est passé na mboka nani asalaki nini nani abetaki wapi nani asalaki mpiaka nani concert esimbaki nani abetaki bien nani abetaki bien te nani ayembaki te bato tout o babetaki ba concert na sima ya David Wembe ba info eza donc kala mingi te na yebika to ndo bongisango malembe to kopesa bino ba information na ndenga masola balabala mobosa moi koko maleka prêtre bola moleke belé koko maleka prêtre za penda prêtre zalaka penda na David Wembe et ko sala bien l'actualité nous oblige à rebeta lisolo ya concert ya Fally Ipupa tozo beta lisolo concert ya Fally Ipupa mais tozo sangi sango na héritier Watanabe na masola balabala pozo kende bongo comparaison moko to sala maana trop siko tellement David Wembe na masola balabala to tamboli to suba information to soli na bato ne to ni pe to meke pe ko partager na bino na masola balabala o siko za David Wembe na masola balabala bata balabala to sola non na bino bata balabala ezalaka nini pourquoi congolais na loba mingi bongo pourquoi congolais atala kaka aspect moko ya concert o ba bengi plein et lo wana phénomène wana ekomi nini donc pour na congolais soki osali plainte na concert soko beti place moko batu ba quotité soko beti place moko batu ba répondre te donc c'est que yo osali buzoba au perdre nana crédibilité na yo donc osali loro moko fausse affaire da vie na yo pourquoi pas congolais comme bongo Congolais azotala aspect moko kaka plein. Fally Ipupa beta concert na Luanda, na Shkokero, na stade moko si je me trompe pas Erosa la lo moko ba 15 000 to 20 000 places. Donc to beta li solo wana par rapport na bato balabala ndeto soli na bango et par rapport ndenge bato bazolo ba na réseaux sociaux. Et to ça la lision aussi na concert ya héritier Watanabe goga moto na tembe. Pourquoi David le bongo? Oui, photo salango. Pour bazo comparer mpiaka ya héritier Watanabe na mpiaka ya Fally Ipupa. Mais na masola balabala na lobaki yango pile le top déj. Zara na David Wembe sala bien. Koko maleka prêtre. Koko maleka prêtre na za de na mboka. Ne la image ya David Wembe, bébé Davinel. Pourquoi Congolais azo déformé mo ba bengi concert na masola balabala Congolais a déformé mo ba bengi concert selon Congolais comme il faut ça la plein donc soko sali plein que concert na yo esimbité na salaka mission moko be na yebisaki ba warion na masola balabala na lobaki ba warion bozo seka héritier Watanabe pas sali mpiaka est-ce que concert ezaka aspect moko mpiaka na minute na Congo komi soko zo beta concert so sali mpiaka donc c'est que ba spegnon so na bato ba otala ngosulte na masola balabala pourquoi ba conception bongo na benga ngata buzoba pourquoi ezokoma bongo ba warion soko na minute na Luanda bolo bani partout na monde na te ba warion bolo bani bo beta sou lisolo concert ngo concert à Shkokero ba warion bo publier ngo te poani bolo ba te poani. Donc, vous déformez les solos et comme vous donc vous avez dit concert pour vous la ta nenga yembeli bino bo monya ngote ba warion pour na wata bo tala ki ka respect moko tellement ba to ba kotite bolobi trop longomba titenge
na kati ya casquette wana tokota kota kuna matro banini mais futa pe banyongo ozo futa nyongo te zo sala mabe quoi ba warion to sola donc bozo botala kaka aspect moko ya conseil héritier Watanabe bolobi ke oui asali mpiaka ma Noël na yebite soki otala ki conseil ndenge nini na misu na yo mona yango ndenge nini yebisa ya wili botala ki yango ndenge nini faveur patala ki concert oracle patala ki concert ekendaki ndenge nini siko na minutes oyo bozoloba nini Congo totikali ka na aspect moko ya kotala concert soki etondi nde tobeti maboko pourquoi ekomi bongo totuna ba warion o bazalaki na concert ya Fally Ipupa na Shikokeo totuna bango est-ce que fallait yemaki mabe ba oloba te totala ba image to mona ndenge basi bazo yemba banzemba Fally Ipupa na tuni batu balobi te Fally Ipupa tonga koti na banzembo na français wana mais concert ezaki au top pourquoi tokotala baspect wana te pourquoi tokotala baspect wana te place au Fally abanda koyemba tozo mona ngote to mona rapesa mpiaka pona héritier bolongola image nyonso na ndenge héritier bimaka kitoko na ndenge alataka kitoko na ndenge ba misine bazalaka na podium bomona ngote bomona ka mpiaka esiko ya Fally to sa nini fo bomona peka mpiaka bozo mona to BBC musique donc musique eza sous na forme te to komi ko kota poto tala mpiaka yo tongo bimena ndako na bino oyaki kotala héritier oyaki kotala Fally to kotala mpiaka abeda sudangola Eric Diogo tali kototo moni iPhone Eric Monsanto par rapport bino so boketa la concert boya kotala mpiaka to boya kotala musicien tozo confondre mpiaka na musicien po ani to yaka kotala musicien ba congolais batabalabala to yaka kotala musicien mpiaka ou pas total non musicien total non musicien nde aza ko prester total non musicien nde azo l'accepter spectacle est-ce que na concert héritier spectacle ezalaki te na concert ya Fally Ipupa spectacle ezalaki te Fally ayembi mabe héritier na stade de martyr ayembaka mabe tolongo l'esprit wana bata balabala tolongo l'esprit wana total la concert na jara concert total la concert te na jara ya batu po yo ye kotala Fally oye kotala héritier oye kotala Ferré comment ça fait dire yom de obimi na ndako na bino oye kotala musicien mais na idée na yo ozo tala batu batondi na batu batonda te mungonga Fally ekangama te batu batonda te mungonga héritier ezalaka propre batu batonda te Ferré gola akoyemba kaka. Pourquoi tu as bébé du solo? Pourquoi tu as la musique mabe? Staff Wenge na kata Luanda. David Mena na mboka. Mon boss a moi na ki mukoko. Veillez ça bango concert za plainte. Concert tu as ko la musicien. Concert tu as ko yoga musicien yemba. Mon boss a moi wa wing ntimba. Vezalaka zalaka David Mbe osala bien azadi na mboka. Toujours déformé concert pourquoi? Toujours déformé concert pourquoi? Tu as quand la spectacle, tu as quand la musicien, Alves Japulga, tu as quand la héritier Watanabe, Alves Japulga, tu salaka na yo, tu salaki na yo. Président de Zika Busko, tu salaki na bino na kata Kinshasa, na Marti. Boka héritier Watanabe ndenga yembaki. Boyoka héritier Watanabe ndenga yembaki. Botala couleur héritier Watanabe babimisaki nango botala couleur ba musicien héritier Watanabe babimisaki na podium tolongola ba fertilité wana ba spe wana bozolo baka wana ya ba plainte bolongola ngo toyaka kotala musicien Ben Willy le Gabonais mon boss à moi toyaka kotala musicien Paulo dos Santos les guerriers toyaka kotala musicien à Bali oui à Bali bolina lo bate poani na masola balabala na lobi ya Bali na Bali oui à Bali na masola balabala na lobi ya Bali mokonza kasenda bodogi matadi Bénédicte Zulu libala maboko nzamba pambola bino longévité na libala na bino ekende liboso po babalani
Ah, babino nyonso wana o masolo soki ndenge nini. Ah, nga na ebite. Na masoa balabala tomoni pe babali na poto. Babali na poto. Babali na poto. Donc merci beaucoup na batutu. FCC mobimba na linga rabno na tina. Trésor Lundu la palanga levanta. Bertoni Sinda. Na linga rabno na tina. Farel. Mwana Ntsuka. Ya FCC. Donc ça ba comparaison moko ezata na sens te. Na masola balabala. Mbala moko bimisi ekite watanabe mokonzi ya Angola. Ekite watanabe mokonzi ya Angola. Ekite watanabe mokonzi ya Luanda pona nini? Po fali asali mpiaka. Na sens te. Ekite watanabe na betish kokero te. Logique wana pembe na masola balabala. To sola na bino. Ekite na beta stade moko te na kata Luanda. Stade moko te na kata Angola. Sikobo komisi ye nani? Mokonzi. Po fali asali mpiaka. Te wana to soli pembe te. Wana to déformer li solo. Mpiaka eklata mutu na nzoto te. Mpiaka eklata mutu na nzoto te na lobaka yango. Bola hérité watanabe mpiaka te po makambo azo sala. Esa batu nuno basali yango te. To sola pembe hérité watanabe abeta concert ya $100 VIP na Clan Tsuku. Les seuls musiciens congolais beta concert billet ya VIP $100 na Angola na Clan Tsuku. Ezaka hérité watanabe falino abeta ngote. Ezana ba musiciens congolais ba beta ba stade na Angola. Ba msu ba beta ba stade te. Eza masola balabala tolo ba pembe bana Luanda ba contenu ngate pile le top d'âge. Yo zalaka koko maleka prêtre parle de Santos les guerriers na ebika yo zalaka. Je reste poche bana Luanda masana ngai na kata Kinshasa kuna na ebika to mona na yo zalaka na batanwana Weranson Igwe a beta ka de stade. Weranson sa beta de ba stade na kata mboka o. Na bangola o na loba o na masola balabala. Weranson sa beta de ba stade. Na ebité to luka na information so ki jibe mpe na beta de stade. Invité, faut na look. Na zo ba bien stade de football. Non que stade ya basketball, so ki ya volleyball. Non. Stade de football. Weranson sa beta de ba stade na kata Angola. Jibe mpe na fona luka nanu. Junior automatique edenga. Comment ngwata wana? Fali Poupa beta déjà stade. Fali Poupa déjà beta stade à Dundu. Plein. Ventre muta beta ye. Wilindege na ebite soko contredire nga. Poto beta masola ba pembe. Oza masola balabala to lobaka makambo o esala maka na balabala. Fali Poupa sa beta déjà stade. Ya Dundu. Pas beta ngo plein. Stade à Dundu so na tali yango bien comme c'est eko ko le kashikokeo. Na tawana fali sa beta ngo déjà. Ba 4 ans passés ou ba 5 ans passés. Fali déjà beta da stade na Dundu na province, non que na Luanda. Non que na capitale. Et ça ba mise belé bo beta ba stade té. Bo bandi ko beta ba stade sika. Masola balabala. Donc histoire to menge pe ko chanda ngote. Fali a mesana ko beta ba stade. Maka salimpiaka po fali a salimpiaka. Na shkokeo. Mais elongo la makambu tout est afali. Elongo la makambu tout est afali na obandela kango. Mutu so asali mpiaka, botala teka kampiaka, botala baspe mususu. Hérité watana ba beta mama na conseil hérité soki botsango na CD batu ba osombango. Batu bando yokango conseil hérité bando beta. Conseil hérité na stade, mama na son. Lumière kitoko. Tala ba misende ba telemaki. Baspana nyoso bomona ngote. Botikalaka na mpiaka. Ba warion botikalaka na mpiaka. Tala lelo. Bino mongo na kata shikokero. Nzadi le teta. Na masola balabala. Mpiaka ya hérité ya martyr. Na mpiaka ya Fali Poupa. Na shikokero ekokanite. Mais faut to comparer ngo. Obiso to comparer ngo po anini. Po bino mongo bo bandaka makambo ba comparaison. Bokoma otala aspeka moko mpiaka tellement sali pe mpiaka fali asali mpiaka botika kokosa biso ba warion botika kokosa fali asali mpiaka oh nini côté VIP etondaki te eza mpiaka nazolo baboye po bino moko bos bandaki yango
na nosaki yango nazalaki na Kinshasa nalobaki conseil total yango te ka na aspect moko congolais place oza conseil total yango ka te na aspect moko total yango na baspect nyonso fallait asali mpiaka e mususu etikali asalaki nini ayimbaki mabe to ayembaki malamu Héritier asalaki mpiaka e baspect mususu asalaki ndenge nini ayembaki bien alataki bien na masolo ya balabala donc tozala logique oyo eza masolo ya balabala tozala logique toloba oyo eza important merci na batutu oyo balingaka David Wembe ne la image Nick ta section musique maître Merlan encadrement toujours zalaka David Wembe kosala bien trésor bakala bakalos accord de vous nalingaka na ntina Liverpool munduki bozalaka na David Wembe kosala bien Fanny Kanga Molato latisa bana Luanda donc nayebi ke kosala bien donc na masolo balabala sinon automatique bawario basalaki mpiaka eza vrai Héritier asalaki mpiaka na martyr eza vrai bato bakotaki te mais to banda kotala baspect mosusu pour conseil muta bimaka na ndako na ye po ya kotala mpiaka te to bimaka na ndako na yo bongo oyaka kotala Fally Ipupa oyaka kotala Weranson ndenge nini akopreste ndenge nini te bato bakoya kokota non po yo moza na lista bato na masolo balabala mais kala mingi te nakozwa bato Héritier nakozwa bato ya Fally Ipupa naofaa na bango tosola na bango masolo balabala po David Wembe nazala na kati ya mboka bobenga nga bosola na nga nayebi ke tosala makambo bien on est ensemble avec vous.